Balobio, est-ce qu'ils ont beaucoup? Babi Franco, Franco sur le cacao, Franco. Balobio, est-ce qu'ils ont beaucoup? Babi Franco, Franco sur le cacao, Franco. Mbote bandeko, mbote babone à Miss Elongation, mbote pipa nyonso oyo ezwameli bino, bisika na sobokutana na chaîne na biso bo hésité te ya ko s'abonner bandeko. Kita mbutu uti koleka entre papa na biso José de Londres na ex na ye comment il s'appelle encore na ex bolimbisi bandeko na ex na ye na mwasi na ye ya sika oyo remplaçaki actrice na biso pe théâtrale Mimi Kabeya Kabongo ou Kabeya, des choses comme ça. Bandeko vawana esilaki esili ata kosila te mbala moko toyoka kuna lisusu na ngambo ya Jani Faye eyindi entre ye na mama ya bana na ye la Brine ele munene ndenge bango moko ba epesi pasi bandeko droit de réponse ya papa na biso Jani Faye. Est-ce que aiko répondre mama ya bana na ye la Brine aiko répondre ba journaliste o ba sali ba analyse pona problème na bango oyo baza nango na kati ya couple à répondre vraiment banani bandeko na ngai. Pourquoi Congolais bozwaka boli kozwa réseaux sociaux terrain d'attente ya ba problème ya ba Congolais boli kozwa réseaux sociaux terrain d'attente ya ba problème ya ba couple na bino, c'est pas gentil bandeko na nga. C'est pas normal, c'est pas gentil. Pourquoi pas te soki ba couple non et su ba problème bo traitango na coulisse te boyaka na ngoka na média? Pourquoi? Est-ce que na mituni motuna ndenge boyaka na ba problème ya batata ya bana na bino na ya mama ya bana na bino na média bozwila ngo pe ba solution bandeko nanga, parce que c'est pas normal. Bolimbi si téléphone ezokoya ena maboko na china tripia na tiango na tripiete bozwila ngo pe ba solution de boyaka na ba problème ba couple na na réseaux sociaux. C'est regrettable, c'est la honte bandeko nanga. C'est vraiment la honte ya Jani Faye. Na ebite réponse oyo ko répondre mama ya bana na yo la Brine, ko répondre est-ce que ya Jani ko répondre ba journaliste, ya Jani ko répondre mama ya bana na ye la Brine, ya Jani ko répondre bato bazo sala ye ba porkepic, ba sala ba porkepic pour na relation na ye na mwasi na ye, bazo répondre banani bandomi bali. Bozo ba vi na bino au sérieux bandeko et ça la bino ka bien, surtout bandeko na biso ya théâtre ya mibali to ya basi. Bozo mema ba vi na bino vraiment na balolenge nyekese yon bo okutana na ba problème na vie. Comment ça fait yo ye poto okutana mwasi bolingani bobo chibana suko eloro nini sali ke boka bwana pe koma ke tout le canon message à la Brine bandeko un instant nazoya nazo non message à la Brine to le abengi sa te yanga nini akati bandeko nanga boza basi lokola nga bolingi nini botele melanga bwe bola tanga na nzoto. Est-ce que makambo vienga dio sakende ko loba kuna nga na yebi ata mutuna makolo na sali bino nini ngo boli bola tanga na nzoto bwe la Brine batanga ki bakomba batebele lokwa ka ngai ka ndi mutula zaka victime ya nyoso bola tikanga. Lelo na otika message mnyoso okota na groupe na nga yoka bien. Jani Faye ona botane bana misato. Ata zwi mukanda lelo kininga. Eko arranger vi na nga makasi elo na zela kana vi yango wana. Mengai siko pona bengane na ndaku na wana obengane te ye moko nda obima okende.
lokola bino bolibo sunga ngai ke na yebaka te po ngai mutu longo na kopesa bino information nga mutu longo yebisa bino bokalisa ponga na sala émission te po na loba te na lekana na bemission te bato bakanisa kwa neti nga nazobanga koloba na linga te mkongo na funga mnongo na loba ebela bato bofanda mbama okimia information na opase lelo naza kata Elbring TV na chaîne nanga Jani Fay soka zumu kanda na pesa bino réponse pour bato ba bengi nga peut-être bino boye ba bino logo te ngam ko l'enfant na kit na ba Jani Fay soka zumu kanda lelo kande bolo ba wana soka kiminga elongola nga la brinité e ko zonda kuna nga ya HLM ba pesa nga na ozongisa ngote na préfecture musala na nga ndenge na osala boye bo elongola nga musala te échanger nga na lote au moins kutu so Jani Fay zumu kanda ke e sala nga bien makasi pour e na ozala kimia na o se débarrasser na ba bêtises nyonso o nga na mikotisa banela bala ovana na ba problème bola tinga na nzoto be poani bandeko boza basi botika nga tranquille vinga dio sa loba ki makambo wana tanga ba information na opesa bino lelo na tiki na chaîne na ngai awa boyeba kango aluka Jani te pona bota na ye na kanga kai makasi yenda ya bota na nga aya pa na ngai aya lukanga donc voilà naza mwana batu naza pe na vie na nga na bana na nga boko vonda ka be bolati nga na nzoto Jani asoka zimu kanda ko kima asola kana mwasi mususu bongo soka solo lianga ni bino boyebi comportement na nga te bolinga pe na ndovana kiti na balopesa bino bédication tala kutu boy tala boy so boza apose information ngandi muna opesa bino be info soka zimu kanda lelo akeya bali mwasi soka bengisi mwasi na poto ponga dande na ya poto ya bengisa ngati siko ya sikani ngane na obengane na ndako na te yenda obima otikanga peut-être pour bomona nga na loba te nga za na nga fia loba te za genre na ngati na oya ovanda te na ovanda sija Jani te e okanga na nzoto bongo lelo siko so zimu kanda ngake mobile mswani nga bala nga mona nga na banda ko lela mobile internet nga za nga mtabaja wana te bokola tanga nzoto bebola tinga la nzoto bokanga mina ngai likamni bande konanga boza poto boza basi bwana bana boyebi via poto ndele kana bokotika tranquillité so boza posa Jani bosuye ye wana botikinga ka tranquille pokana bota na Jani ona memanga mbuni oso boza ba mabe bono hotel vraiment bena normal benga tumbula na ngamutu ti na finga rapete na vanda kana kwena ngame bovana boyebola ti muninga bovana boyebola ti muninga eza nini problème ni na bino na ngai boko kolenga la pete lelo bana yebisi bino vérité soki Jani azimu kanda kande boloba akokima ngakima na yakendela ye ekozala libération pour na vie na nga ekozala libération pour na famille na nga pour buzobeleki ata yo moko Sara Zakando na lobaka na ngai te na tumbola naza boende naza beso bomoni nga kutu bina mama bana misato basi musuku tu bandima te même na musala wat bandi matike na bota bana misato siko soki ya zimu kanda zo kima solana mwasi na kelika na tute na fingi pe mutu te yaya likamuni na zwa kiti na vanda batu bazo benga nga na oto na problème te to swana te to wolele logo te molata nga na nzoto finga nga la bandenge nyoso obanda ko finga nga la bandenge nyoso finga nga la bandenge nyoso na kosola na ngati na fanda na ngana te na abino boza monopole na bino boza na succès na bino boza ba internet na bino balanda ka bino na finga ko pété siko boza na problème ni na ngaya ya o mona ka moninga mwasi bo afane kiti eso na ba problème moya sérieux na famille emso na zo belisa mutu o yebite utuka liboso finga nga tuka liboso saelanga émission zo finga nga na za na c'est ba problème o finga aka sona na ba problème likamni na nga te ko mwasi na yebisio le l'information joie na ota image au copier tia réponse à la bring Jani soka zumu kanda lelo eko edenga makasi Jani soka zumu kanda eko edenga adini pa ke ya tikinga na sali via kifani sel na bana nanga na kanga kaite yinda kanga mananga na kanga kaite bosala nga lokwa mwasi mo elongi mabe mwasi mo kaza bien te lokola mama moko mukolo lokola ngai soki ndini moi jeune fille pena boye lokola bino kaka boyaya na telemi pe na lati boye otali po kumisi nzambe moninga na mwasi paza mwa sava balobio est-ce que ça bongo maman kuta tani na sabi yo to kama bunga tabe ni na sabi vraiment bamba kwa kwa batai tande na sabi na to Babi Franco
bazwi kaka o Franco. Te bango ba yeba na fota ka bona ngai. So ko yeba ni te ko dia otanga ko na yeba. Ore ole no ni na duba ya 5000. To tanga ko bona ko yeba nga. Voilà bandeko, monde yango ya média na milieu congolais na communauté kitoko te penza. En tout cas pour ngai ya Franco, fa va na okimia pour na respect ata ya maman moi so botine bane, fa va na okimia elongola Franco te e baxelope Franco te o aka jani fai obiso to lingaka. Et puis si pas singa na sepeli na ngate ya jani. Esali kitoko te bo respecta basi bo boboti na ba bana. Bozaka na maximum ya respect na basi yo boboti na bango bana ba congolais esalaka kitoko mbe modèle bokendela na ba problème yo eza ba problème privé ya banda kuna mbo ya na ba média bosala mabe makasi nzamba sunga. Voilà bandeko na comme na ngana suka. Bisous bye, on se revoit la prochaine.